Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Pakistan Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Lovia na Butwawa, les deux personnalités au Kabundi na before mais Bitumba, awa toye dango akomika kapo teka na pavio witigana baonyo sabaza lakana basali wana mais Kabundi atelbi na porte albi akokota awa te akokota te akokota awa te to forcer ti akoti na porte ya munene mais akota na sali yango kuna Kabundi abi rien akokota te ndokio imbécile yo kanisa kinini yo kanisa ifukuza pembeni ya president Kisekedi escrow wana ayo abanena kufika na Kisekedi na yemoko bini so ba vantire amoni lelo siko découvrir que osama mbe combien de fois ba ndeko ibisa yazo zo ndeba tumususu yo akota wate yende asali ngana zala awa yende asali François Beya azala na prison oyo ndoki imbécile yo zana niveau nini yo zana niveau kuzana pembeni ya president niveau oyo François Beya yo bi François Beya niveau zana ngo ai quartier François Beya pa vanda na yo burig voyou nini ya diaspora do abandi ko finga ye wana fingi no donc patu bakaboli bangwana na butu abeta ye kaka il faut abeta ye kaka te discussion ana tukaboli bango nde to bawe ko kabula ye oli akota na salo isengela akota na akota isusu wana te aki akota na totie na chambre ya suka kuna isika ba nani abane uvanda batu nini oyo ministère bakonga voilà na salo bakonga zalaki nde wana isika lalaki alali wana na tongo tokoti réunion habité to bemise kaka donc kayo nini Kabundi akani ye deja bino ata beti lelo na mo lelo boy soki bakoti kuna akobeta ye kaka fo asimbe na nzoto za mutu mabe alors nde tokaboli bango totinde na pavillon 1B likolo ana nde ye ake kuna Kabundi atikele kotoyo mais Kabundi azokutana okana ekaka ata bakutana na couloir fo asimbe na nzoto bato ba sentir donc aza très brutal oyo Kabundi afingi trop donc on dirait ba mike ko finga no wapi alors nde situation tozana ngwa na prison aza wa vandi bazuna no visite te moi sineka ndela ke mabiloka kulende alolia na bureau adea ndo na papa. À part ça, tout va bien vraiment. Prière à chaque jour, Nzambe asala. Ozala bien, ozala bien. Nous souhaitons vraiment saluer nos prières chaque fois. Ozala bien. Nzambe apeso kimia. Ape naza kimia na famille. Tuza kimia vraiment. Toi, les deux personnalités au Kabundi na before mais Bitumba, awa toye dango akomika kapo teka na pavio witigana baonyo sabaza lakana basali wana mais Kabundi atelbi na porte albi akokota awa te akokota te to forcer ti akoti na porte ya munene mais akota na sali yango kuna Kabundi abi rien akokota te ndokio imbécile yo kanisa kinini yo kanisa ifukuza pembeni ya president Kisekedi escrow wana ayo abanena kufika na Kisekedi na yemoko bini so ba vantire amoni lelo siko découvrir que osama mbe combien de fois ba ndeko ibisa yazo zo ndeba tumususu yo akota wate yende asali ngana zala awa yende asali François Beya azala na prison oyo ndoki imbécile yo zana niveau nini yo zana niveau kuzana pembeni ya president niveau oyo François Beya yo bi François Beya niveau zana ngo ai quartier François Beya pa vanda na yo burig
voyou ya nini ya diaspora donc abandi kofinga ye wana fingi non donc batu bakaboli bango wana na butu abeta ye kaka il faut abeta ye kaka te discussion wana tukaboli bango nde toyebawe kokabula ye oli akota na sale oyo esengeli akota wana akota lisusu wana te aki okota na totie nao na chambre ya suka kuna esika nani bande kovanda bato nini oyo oyo ministère bakonga voilà na sale oyo bakonga azalaki nde wana esika alalaki alali wana na tongo tokoti réunion abi te tobemise kaka donc oyo nini Kabundi akani ye deja bino ata yabeti lelo na moi lelo boye soki bakoti kuna akobeta ye kaka ifo asimbe ye na nzoto aza mutu mabe alors nde tokaboli bango totindi na pavillon 1B likolo wana nde ye ake kuna Kabundi atikeli koto oyo mais Kabundi okana ye kaka ata bakutani na couloir fo asimbe na nzoto bato basentir aza très brutal oyo Kabundi afingi ye trop donc on dirait baya mike kofinga no wapi alors nde situation toza nango wana na prison aza wavandi azwi nano visite te mwasi nayeka nde elaki mwa biloko ya kolia nde alolia na bureau ya deya nde wana papa. À part ça, tout va bien vraiment. Prière à chaque jour, Nzambe asala. Ozala bien, ozala bien. Nous souhaitons vraiment saluer la prière chaque fois. Ozala bien. Nzambe a besoin de kimia. Après naza kimia na famille. Nous avons kimia vraiment. L'obia na butwawa. Les deux personnalités oyo Kabundi na before mais Bitumba. Awa toye dango akomi kaka po te kaka na pavillon witi wana baonyo so bazalaka na basale wana me Kabundi atelbi na porte albi akokota awa te akokota awa te to forcer ti akoti na porte ya munene me akota na sale yango kuna Kabundi abi rien akokota te ndokio imbécile yo kanisa kinini yo kanisa fukoza pembeni ya president Kisekedi escrow wana ayo abanena kufika na Kisekedi na yemoko bino so ba vantire amoni lelo siko a découvrir que osama mbe combien de fois bande ko ibisa ya zozo nde batu mususu yo akota wate yende asali ngana zala awa yende asali François Beya azala na prison oyo ndoki imbécile yo uzana niveau nini yo uzana niveau uzana pembeni ya president niveau oyo François Beya oyo bi François Beya niveau azana ngo ai quartier François Beya pa vanda na yo burig voyou ya nini ya diaspora donc abandi kofinga ye wana fingi non donc batu bakaboli bango wana na butu abeta ye kaka il faut abeta ye kaka te discussion wana tukaboli bango nde toyebawe kokabula ye oli akota na sale oyo esengeli akota wana akota lisusu wana te aki okota na totie nao na chambre ya suka kuna esika nani bande kovanda bato nini oyo oyo ministère bakonga voilà na sale oyo bakonga azalaki nde wana esika alalaki alali wana na tongo tokoti réunion abi te tobemise kaka donc oyo nini Kabundi akani ye deja bino ata yabeti lelo na moi lelo boye soki bakoti kuna akobeta ye kaka ifo asimbe ye na nzoto aza mutu mabe alors nde tokaboli bango totindi na pavillon 1B likolo wana nde ye ake kuna Kabundi atikeli koto oyo mais Kabundi okana ye kaka ata bakutani na couloir fo asimbe na nzoto bato basentir aza très brutal oyo Kabundi afingi ye trop donc on dirait baya mike kofinga no wapi alors nde situation toza nango wana na prison aza wavandi azwi nano visite te mwasi nayeka nde elaki mwa biloko ya kolia nde alolia na bureau ya deya nde wana papa.
À part ça, tout va bien vraiment. Prière à chaque jour, Nzambe asala. Ozala bien, ozala bien. Nous souhaitons vraiment saler la prière chaque fois. Ozala bien. Nzambe apesa kimia. Après naza kimia na famille. Nous avons kimia vraiment. Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, ni l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So long, yeah, so long,